en tant que Congolais, tout le monde a un droit de défendre le Mokanaï. Tant que Monique, Moka Ezana, Mikakatano, a fait sa proposition à la solution, et la liberté est garantie à tout Congolais. Tout le monde sait que tout ça qui est infiltré, mais l'infiltration est où tu vas. Et où tu n'as pas Moka Moussous, Moka Rwanda. Na kopé cet exemple il y a Neko James Kabarebe. Azalaki chef d'état-major général na Mboka na biso. Ayebi secret militaire, nyos ayebi ba point stratégique nyos. Mais ba infiltrer bandeko lelo ye azali parmi Mboka o ezo bulisa biso surtout les principales Mboka ezali Rwanda. Ndeko na biso auti kotika bokonzi ndeko Kabila. Kabila azali sali 18 ans na Mboka na biso mais ba belge ba yebisa biso za biso te. Tous les généraux les autres déploré bazo sala ba défection bazo sala ba trahison na ba front ba uta kinana nanya no maki bango service ya renseignement nanya no me batuana service ya sécurité nani anome batuana fondateur il y a un père mais il faut ça également congolais d'origine c'est-à-dire des pères et des mères to batira na mboka et quand ça on peut égoléka mais to batira na mboka moto oya kozwa ngwende ya tata bokonzi oya ko kengele mboka ministre de la défense ministre de l'économie ya finance oya kozala président ya CENI oya kozala gouverneur ya banque oya kozala chef d'état-major général ya forces armées ya la police bazala ba congolais de pères et de mères. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Namotema Yakufungwama eze sengo mingi yakoya lelo nakati banda kona bino ezangande kona bino gérer mukuna de pères et de mères na bana soutenir toujours loi tchani po ngana dam congolais ya solo na congolais na botama congolais na kana mboka moko comme na Congo na okufa po nango soki fona boma mutu na boma mutu po na Congo vraiment eze sengo mingi yakoyeba ke bino boza ebele na ngonga oyo pour kolanda émission na na motema ya kufungwama na avec sincérité on va parler du Congo comme d'habitude on ne parle pas d'autre chose mais nous parlons du Congo. Merci beaucoup na ya César Ngadi kulutu moko ya bien ateka pongi na e soka tiki ba petit na parler ba lali isima ya zunga kelala ya César vie moko bien Jean Moutala honorable na Angleterre pour tout de alola na Bruxelles ba ebi batunyo so ba Hollanda Mama Esther Mukuna Kolo Makusa, service traiteur, la bonne bouffe. Na père spirituel, na Adola Nsonso, vraiment Nzambe, Apambola yo, pona Musala Munene Oyo Salaka. Chers amis, chers frères, chers Congolais, nous sommes à l'heure d'être éveillés. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mission, il y a éveil patriotique. C'est-à-dire, on ne peut plus rester comme ça. Tout le monde a nous devons parler. Je vous rappelle également que cette émission passe sur Allegra TV. Allegra TV, on a tindi de s'abonner à la chaîne Nangai, et puis na Cléboa original, il y a Yemoko, il y a César Ngadi. Grand prêtre Cléboa, toujours Abi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Merci à toi, César Ngadi. Chers amis, chers téléspectateurs, nous avons invité Moko de Marc Lelo Azadi, patriote Mwana Mboka. Il va se présenter lorsqu'il sera sur mon plateau. Et puis, Toro Lobela, nomination, il y a Kamere na Bemba. Va nommer Bemba comme vice-premier ministre, il y a défense. Et puis, bah, nommé Kamere comme vice-premier ministre, il y a économie. Bon, on est nini. Pour mingi bazo lobaka lobaka. Bako sala musala malamu, to bako sala musala mabe. To beta on akata li solo. To lobela EAC. EAC o yaki na mboka pona esunga. Ezo sunga. To ezo sunga te. To beta li solo nango. Et to beta pe li solo, il y a proposition de loi Tchani. Oyo eza loi moko controverse, il y a controverse oyo batu ba hôtel melango. Ba hôtel melango pourquoi? Loi na est-ce que ça m'a bé to eza malamu pona mwana Congo. To beta masolo wana, to beta masolo ya ba Rwandais oyo ba kangami na mboka bali ko kendete. Ya ko monga chouchou wana. Ya loko ba Rubero. Ya loko la ba Zaire sur Rubero na ndeko na e Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo. Moi, je suis en communauté, Moïse Nyamubabo. Nyamababo là.
oyo ba musuma ba lima Congo ba de ko Congo na bango mais to ko beta masolo awa na ndeko poto ba soki Congo ngo ezaka ba Rwandais tout Congo ngo ezaka ba Congolais est-ce que ba tuti bazaka na Congo to ba na Congo te. Voilà, chers amis, bande konyoso na motema ya kofungama tozo beta masolo ya Congo comme na lobi yango ndena yebisa bino nazanga moko ti na plateau o na yambi mwana mboka bango ba la génération oyo boy bêtise génération oyo boy buzoba yango to yambi mwana mboka oyo ali compatriote ndeko Ignace Zélé mbote ndeko Ignace Zélé mbote ndeko Jerry Mukuna bande ko bali ko lando lo nyoko lo bozana ni et puis ni les menus na plateau lelo. Bien, merci Nazali congolais de père et de mère comme nangai monsieur Ignace Nzele Konaba. Nazali na mboka France banda moi mikolo et puis to bunda kapo ke mboka ai kine liboso. Ben, Nazali également expert en développement durable pour la République démocratique du Congo également. Donc voilà, yango lelo naza awa pour na ko éveiller conscience, ko contribuer à éveiller à conscience ya chacun des patriotes congolais. Okay. Voilà donc ndeko sans plus tarder pour to kende ko lobaloba mingi te pour le to mboka makambo ko kuningisa bana mboka ozo ko Suisse wa motema. Toujours le Bélanan au Italie, loi Tchani, il y a Noël Tchani, mais c'est Noël Tchani depuis juillet 2021, depuis juillet 2021, a proposé qui loi Tchani, à la Moussaki, loi Tchani. Parce qu'il y a qui candidat en 2018. Si on a habité, loi on a eu Bimisango pour Alingi Asunga, Ndegone, tu sais que tu peux Moulouba, Makila et Gangi, toi, tu as posté quelque part pour Aya Alobakiono. Il faut tout ça, mobeko oyo et lobi que ceux qui osa mwana ya tata to mama congolais te okoko zwa ba poste ozali régalia na mboka na biso te ndeko eloko ni okokoloba par rapport ya makambo oyo est-ce qu'ils ont malamu pour na Congo tu as malamu pour na congolais te. Merci ndeko Jerry pour na mutuna na lobi boye. D'abord en tant que congolais tout le monde a un droit ya ko défendre mboka na ye. Tango amoni ke mboka ezana mikakatano akopesa proposition na ya solution eza liberté za garantie na tout congolais. Azala moluba, azala mukongo, azala mongala, azala muswahili, aza congolais, azana droit wana. D'abord de un. De deux, ba événement oyo mboka ezolekela lelo. Insécurité totale et quoti pour na tout le monde sait que tozala ki infiltré mais infiltration euti wapi. Et outi na bana ya mboka mususu, mboka Rwanda. Nakopesa exemple ya Ndeko James Kabarebe. Azalaki chef d'état-major général na mboka na biso. Ayebi secret militaire, nyoso ayebi ba point stratégique nyoso. Mais ba infiltrer bandeko lelo ye azali parmi mboka oyo ezobundisa biso surtout les principales mboka ezali Rwanda. Tout le monde le sait qu'il est là le ministre il y a défense na Rwanda. Maintenant sikoyo contre la RDC. Au moni que y a un avantage ya koyeba mboka ya kosala makambo mususu oyo biso tokoki ko se défendre difficilement. De deux ndeko na biso auti kotika bokonzi ndeko Kabila. Kabila azali 18 ans na mboka na biso mais ba belge ba yebisa biso za biso te. Ke azala ndeko na biso te aza Rwandais. Tous les généraux lelo otozo déplorer bazo sala ba défection, bazo sala ba trahison na ba front ba utaki na nani anomaki bango. Service ya renseignement nani a nommé Batouana. Service ya sécurité nani a nommé Batouana. Économie na biso na mboka bapaya nani a cédé mboka na mboka bapaya. Mais est-ce que loi Tchani eza Tchani te inventé ou te eloko ka? Non, mais loi Tchani ezali rappel parce que na ndeko na era Mobutu loi Tchani loi wana ezalaki na article 7 de la constitution na biso. Et le qui pose à la présidente de la République, il faut à la fondateur il y a un père, mais il faut également congolais d'origine, c'est-à-dire des pères et des mères. Maintenant, par exemple, ça est belé. Ce qui est là, yo au Balindeko, il y a Rwanda. Ozana moshi ya Rwanda nandako. Et que lelo RDC a un problème na Rwanda. Oko katalika mwana ndengeni. Ozana difficulté. Ce qui t'attend na zakuna maman na zakotoyo, ozana yango alobi te. Nangonga oyo to komi agressé to batela na mboka e koza na pe ekoleka mais to batela na mboka moto oyo akozwa ngwende ya tata bokonzi
oya ko kengele mboka ministre de la défense, ministre ya économie, ya finance, oya ko la président ya CENI, oya ko la gouverneur ya banque, oya ko la chef d'état-major général ya forces armées, ya la police, bazala ba congolais de père et de mère. Ndeko Ignace, vous assure que ceux qui m'ont de père et de mère, ndako tam samboka malam. Eza question ya kotambusa mboka te, eza question ya bolingo ya mboka. Tango yo ozali de père et de mère okozala na souci ya mboka na o ekufa te, bato babomi mboka bato bakanisaka eza o bakongela bomi mboka te, eza bapaya nde baye kobomela biso mboka. Mboka ezalaki boye te. Entre nous à l'époque tozali na cohésion nationale, tozalaki na unité nationale. Okei na Bakongo, okei na Équateur, okei ozali na mboka na yo. Mais likambo wana beba depuis 94 bapaya bakotela biso bakabola mboka babebisi, il faut to batela mboka. Mboka ezala kokende. Loi wana ezali est arrivé à point nommé. Il faut que tous les Congolais balongo la passion, tout ça la analyse froide ya likambo ndenge ezali ba fait tozo vivre lelo ba infiltration ba assassinat ba nyuso tozo zwango lelo et wuti na makambo ya bongo. Donc il faut to battre la mboka. Ce sont de vrais Congolais, des patriotes congolais, des pères et des mères ya makila bazwa bisika wana ba poste régalien. Mais il y a des Rwandais qui se réclament être des Congolais. Tomoni Nyarugabu azo martelé tout le temps. Bon, bah c'est une injustice. Azo se présenter comme un Congolais d'origine. Suko, naibité, est-ce qu'il y a des Tutsi Congolais? Est-ce qu'il y a des Tutsi Congolais? Est-ce qu'il y a des Rwandais Congolais? Na moi histoire moke na koyokoye bana likambo wana balobi ba Rwandais bakota na mboka na biso par les Belges. Na 1935 tango ba Belge ba yé bazo sala exploitation à caoutchouc bazolunga bato batonga jekamine basala chemin de fer mais devez aki moke bakindiki ko zoa ba Rwandais bakotiseli biso na mboka. Et ceux qui ont été, continuer à bango vers les années 55, 57, à Yamboya Kopé Salipanda, ba Belge, ba Bundi, ba Pesa Mabele, mais ba Congolais de père et de mère, ba Boya. Balobi, bango bazali Banya, Rwanda. C'est-à-dire bato bauti, Rwanda. Bakoyi Kozara, na Mabele, na mboka ya Congo te. Tangi bakokite, batiki bango, et puis oni a pekisa ka bango, bakota na makambo politique ya Congo te, ba vanda, beko vanda, nenge ba na Mabele, normal. Maintenant, après l'indépendance, Mobutu azalaki na ba conseiller mususu ya mindele ba Belge, ba bluki na mayele ya molili, ba pesie bisenyimana comme directeur de cabinet, recommandé par les Belges, un colonel. Nde directeur wana na mayele mbe ya mabe abandi ko pesa ba bourse ko sala boye pona ko kotsa bango mayele malem. Ba ko réussir ko kolalisa Mobutu pongi a pesi bango nationalité collective. Après comité national et central, comité central et tali kambwana obité to komi na danger, Mobutu osala ki erreur. Mobutu na 71 a retiré nationalité collective wana. Ce qui veut dire que ayako sécuriser mboka banda mo corona te ko kende na yo moni ke tozalaki na kimia et loko moko ya mabe ezalaki te. Mais depuis kaka bakoti na 94 baye ko sala biso mais bakoti na 94 bakoti ki na nani nana koti wana kata mabila Congo be bayaki na coalition ya AFDEL avant baye na coalition ya AFDEL na Musée Kabila pour basali saye les libérateurs mais voilà basali saye akena Mobutu oh bango bazalaki na makanisi mosusu o babengi yango ba idée hégémonique ya expansionniste tentaculaire ya kotia maboko milai na kati na mboka nde bango baye ko luka mayele mabe ko éliminer ba élément ya force forces armées oya makasi pote balembisa mboka na biso to sa na armée te basali ba brassage ba rébellion kili ba CNDP ba RCD na ba oya lelo ya M23 basali ba brassage ba kotiseli biso ba soda lelo ba bomi armée yango basali ko sala makambo wana. OK, Ndeko Ignace, on va parler un peu de l'EAC. L'EAC est un organisme qui est mis en place pour coacher poids na FRDC, coacher poids pour coacher Kimia na Est à Congo. Et là, moi, je pense c'est le Kenya et tout ça. Kenya, Ouganda. Voilà, Kenya, Ouganda, Bamboka na nyoso sanga na kipoya coacher poids mais les autres se battent. Si bango baye mboka ezaka na bulubulu Congolais azo se plater. Bazo boma batu bango bazo tala
bazo sala makambo ba bloqué batu ya M23 bazo konza bango bazo na liloba koloba te donc finalement bazo sala nini na sol congolais ba epeko lukambongo to eza mission moko simple na ko détruire kaka Congo lisusu pour na ko zindisa ngo suna katina libolo na ko solana yo sincèrement wa eza avis personnel lecture na ya EAC zali East African Community bango tokenda kokota na organisation wana po na économie po na kokabola parce que bandeko ya Est mingi basalaka mombongo côté kuna Uganda, Burundi, Rwanda, Kenya et ainsi de suite. Nde na makanisi ya président akanisa ki te ifale bandeko wana lokola ba dépendaka mingi kuna toza na échange économique po ezala fréquent bango pe bazala malamu parce que moto azana Goma azana na Bukavu po ya koteka eloko na Kisasa ezali pratiquement impossible pour l'instant. Donc yango wana azaki na makanisi na menzoka bandeko bazaki bato apoloso tango ba moni ya poloso male mabe ya bondoki ba bosana yike tozalaki na bidoc politique les bidoc politique les Fatih Béton son a bengi bidoc c'est-à-dire 2 fois docteur en politique intérieure et extérieure tango akoti na eloko wana bango ba profiter bato ya poloso wana ba yeli biso bango ba signer ba accord et voilà tout ça a cessé le feu na M23 parce qu'il va activer M23 pour attirer attention à biso. Tant que négociation, balobi non, tout ça la force wana ya interposition pour éviter affrontement entre armée régulière ya biso FARDC na M23. Mais pour ngai lecture ngai zali que ba sala ki maele wana ya poloso pour na kotala te. So ki va moni FARDC abani ko avancer en puissance parce que le président a doté l'armée d'un instrument militaire comme pas possible. Mais parce que, apparemment, il y a des crocs à jambes. On dit qu'on est dans les ça dit que tant qu'on moni avancer à force des armées na biso, ba weli koya ko ba ke non tout kabitumba to ke na négociation. Ah bango siko ba kiti moyen biso to bombarder ba place wana. Exacté. Moyen to attaquer yango. Exacté parce que bango pe bazali wana. Entre-temps ba tu ya M23 bazo sa lokuta lokola to bimi mais bazo zonga. Donc le gouvernement na biso il faut afungola miso peuple congolais il faut afungola miso ngai nazali ko pesa parenthèse wana lobi boye poto réussir likambo wana parce que babomi ebele na Kivu le gouvernement doit faire un effort ça je lance vraiment un appel de cœur à repeupler Kivu parce que bato baza sous mingité il faut qu'on repeupler qui vous a dit que qu'on soit jeune volontaire wana loko na qui va signer basali proposition à loi pour na ba réserviste vraiment basala nyonso même plus de 200 000 jeunes bazongi sa bango na kati ya Kivu pour bazala obstacle pour na bato wana ba réussir plan na bango te bazala ngoya mabe plan na bango balkanisation na bazona ngo mais tomoni pe ba nomination Salami président de la République a nommé Bemba comme vice-premier ministre, il y a défense, et puis Kamere comme vice-premier ministre, il y a économie. Mais tout le Bénin, il y a vice-premier ministre, il y a défense. Ce en rapport avec la situation où il y a EAC, EAC, ça va nous habiter. On peut aller à minerai, tu vas aller à intérêt na bango. Yo omoni Bemba, à quoi ça la nini na situation oyo. Et puis on me gana ko ça moi comparaison entre deux personnalités wana. Est-ce que tu penses que baza malamu cause la peine ya chef de l'État to baza toujours aussi dangereux comme on l'a toujours dit pour battre belé. Donc ça sujet moko ba ozo créer ba division na kati ya communauté ba bazo kanate. Merci Ndeko Jerry pour la motuna. D'abord nomination na bani na Jean-Pierre Bemba pour ya ngonde zali kama motu ya itali kambo ya kubati la mboka likambo ya défense ya mboka ezali très important. Jean-Pierre Bemba azali motu azali un ancien rebelle. Un ancien rebelle mais azwa quand même moi formation militaire. Azali pe na moi carnet d'adresse. Ayebi pe moi ndenge makambo ngo ezali kuna po azali na est. Ye motu asisa conflit entre ba lendu na ba ema kuna na est. Donc azali motu yo sur le plan militaire, il y a quand même la connaissance que ça que akoki ko réorganiser armée pour armée na yé comment ça n'a été que na Centrafrique et que na Centrafrique
et salaka musala et benganaka bozize RA Ange Félix Patassé. Donc salaka vraiment musala makasi. Donc ce qui a se basé na expérience wana et que azal amando qui o lelo Congo azanango a réorganisé équipe certains qui a repéré sa résultat ou ba congolais sont bazozela. Parce que nomination wana ils a pas battu. Ba tout ba lobby assimilé azalaki vice-président de la République. Lelo ba pesi batie VPM il y a défense. Mais pour na ko servir mboka na yo okoki kozala ata moto akombaka balabala. Pour na intérêt à Congo au Kosala. Moni et par rapport na makambo oyo ezoleka na est na kanisi kombo na ekaka. Bato ebele ba ebangisi bango. Pour bayebi de quoi il est capable. Donc nous prions Dieu avec aide nanzambe puis na aide ya ba congolais banso na kanisi te tokolonga bitumba wana na ndenge longo ba ina Jean-Pierre. Parce que donc ça tu dit très bien, ceux qui combattent les Congo parfois et ça ba congolais au ba lingité n'habité pour quelle raison balingi avancer et zalaté progrès à Tenamboka pour quelle raison? Non, yango tozote ya bolingo ya mboka. On doit aimer les Congo plus que tout parce que tozaka na Congo moko soko perdre yo ko zamususu wapi. Omoni bandeko lokoso ezoboma mboka lokoso ya mbongo. Bazui mboka na yo moko. Mbongo na yo moko ya mboka ba pesi yo po oboma mboka na yo moko. Donc et donc, il faut conscience à monter ça là. Tout Congolais doit déclencher l'article 63 de la Constitution. Oh, ils ont le droit à se lever en mire contre toute personne ou groupe de personnes donc, et c'est le patriotisme et quota. Mbongo, ils ont donc, la mouka. Il faut que la mouka et puis que la mouka ngo eza ya la mouka kaka teke ya pongo la mungi miso zota te il faut que la mouka na ndenge ya solo neti ba jeune na kata Kinshasa faut ba fungola miso makasi parce que tozota la kaka est mais toko ko yebi ke mboka mobimba eza na problème oyo ki lelo kwa mutu oyo ka lelo kuna na bandundu oyo ki donc insécurité eza partout il faut ba jeune to fungola miso to telema ko dénoncer ko kang ba jeune bakanga déjà ba rebe na maboko na ibile sozo e balisolo ya ba musée na époque ba voilà voilà il faut s'organiser même bakulu na wana il faut kotala yango na ndenge ya mala miso ya mibale et ko zape banguna bakoti na cadre wana bazali ko sala désordre o bakulu na bazoki misa bato baba mapango ezalaka te yango tata faut ko yeba eloko moko babali sa vraiment ne pas ya muta sidate poza na lokoso ya mbongo to na besoin ole sanda kuna yo po mo na yo akufa ozangaye yango yambo obalisa mwana na yo tala nano esika zokende eza ya malamu to eza ya mabe tuza kokoba na émission na biso na motema ya kofungwama na sengo mingi ya koyamba ndeko Ignace oyo nokomona de temps en temps na plateau oyo oyo anobetela bino masolo ya Congo po ayebi masolo ya Congo koleka ndeko Ignace tomanga kolobela justice ya mboka na biso ndeko Ignace mikolo ti oleka to ti ko perdre juge Yani juge Yani akufa akenda kaka boye lisolo na ye mpe ebetama nango lisusu te mais présumé soki assassin na ye aza ne kaka libre aza libre azotambola na kimia eyosala bana mboka pasi lelo toza na mutu wana mwanga shushu nga nayebi te so nyanga susu soki nani soki nsusu nyanga bakangi ye mpona moyibi mpona trahison mpona makambo ebele mais na ndenge makambo ezokende tozobanga tomona su tata wana na libanda mpo lelo oyo ndenge eza boye soki tata wana abimi libanda conséquence nini oyo kozala na électorat ya chef de l'État so bamoni mwanga shushu wana parce qu'il se réclame être congolais je ne sais pas tout le monde sait que tout dit que il est un étranger aza rwandais mais lui il se réclame aza congolais soki tata wana a se retrouvé libanda baconséquence nini politique oyo kozala. Merci pour la moto ndeko Géry nalingi na rappeler ba ndeko balandi o ba la biso partout na mokili d'abord excusez nga na pesa leki na ngai Ken Nzele mbote mingi pe joyeux anniversaire les deux mokolo na yo joyeux anniversaire vraiment à toi, Ken Nzele que Dieu te bénisse ozala azala mobateli na yo et puis akokisa ba posa motema na voilà
toujours beta masolo ya ndeko Mwangatutu. Mwangatutu andeko na biso te to bengi ndeko na ndenge ya moto. Comprendre na ndenge ya azali moto voilà, c'est-à-dire que azali moto avani na biso mbula ebele meto yeba été député depuis 2006 de tozoyoka 2011 azalaki wana na 2018 ye wana azali donc toyebite ndeko wana akomi biso ndenge nini donc omoni eloko tozobenga infiltration ndeko wana azo gérer réserve 70% ya réserve ya coltan na mokili o eza na Congo eza na maboka ndeki na maboka ndeko wana nani apesa ye mikanda ya kozala ya ko gérer ba minere wana ana mboka otambola na mboka wana na mboka wana asa na ba passeport diplomatique aza ceci aza cela tolingo ba boye d'abord bato il faut ba na début ya mandat ya président de la République aloba boye ce n'est pas à monsieur Félix Tshisekedi de commencer à faire la justice. Donc, il s'est dissocié. Le pouvoir des Agamisa, tout le monde exécutif, tout le monde législatif, et puis tout le monde judiciaire. Donc, il y a respecté le pouvoir exécutif. Le juge est indépendant, le Parlement est indépendant. Donc, l'indépendance et la justice, tout le monde dissocié en président de la République. Maintenant, la justice, il faut ça le travail en conscience. Il y a toujours des pères et des mères. Il y a toujours une conscience collective. Il faut et la mouka. Il faut tout élément parce que c'est avec ça que tu as mboka. Manga tout ce qui azali ba fait et ça avéré parce que c'est la innocent makamote. Hein? Ce qui justice à l'andelier parce que azana moyen surtout ya kosala. À l'andelaye na makamo o ba kuti na e na mbongo ndenge ba na yo ko gérer. Na ba complot na minduki o ba koti na ye soki ba établir ba lien na ba rebelle ba établir ba véracité ya makambo ndenge ya ko détourner ba mbongo ndenge ya ko kima ba taxe ya l'état futaka te ndenge ya ko alimenter ba rebelle et tout à ce moment ba condamner ye justice o condamner van soki justice akuti le côté mais akosala pe magité donc akosala obligé à libérer donc ça n'impacte à rien na gouvernance il y a réputation to électorat il y a électorat il y a président Tshisekedi donc c'est que mon juge zonga comme tambola zonga sous député nenga comme député na Kimoyidi a continuer aux il faut te faire confiance d'abord la justice na biso et puis toujours rappeler ba juge en âme et conscience bozlanda lokola exemple ya papa Loaba o azalaka président de la Cour constitutionnelle, tant que moni complot contre la République a démissionné. Tant que moni et l'autre ils ont kende mabe, baya na bambongo pour la corruption, bazo tenter basala tout botelema. Voilà, chers amis, Bandeko Balandi, Izakanda jusqu'à quand Roubero, jusqu'à quand Nyarugabo, jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais dis-moi un peu, pourquoi est-ce que loi Tchani et Zobangi Sabatou? Pourquoi est-ce que les Congolais Moussoussou, contre, surtout les journalistes, contre gouvernement, anti gouvernement en place. Pourquoi on a vu les prélats catholiques en Bongo dire des histoires incroyables par rapport à cette loi-là, comme au Congolité, au Boynaboye. Mais pourquoi est-ce que cette loi-là fait peur? Est-ce que Balobi va exclure, va métisser? Est-ce que va exclure Batou? To n'habiter à l'homme discriminatoire. Et ça n'est pas il se bandeko, Baligolandabiso, pour tout comme Nasuka, il y a une mission Nabiso. Bon, pour Nangaï, n'a pas savoir vie personnelle. D'abord, loi est impersonnelle. C'est-à-dire, loi est visaka motute. Loi, basalaka yango pona mboka. Tangu ba individu okokutana nango na ndenge ya malamu yo opi okosepela nango so pe betio na ndenge ya mabe il faut assumer parce que ezala te que basali yango mais pour nanga il comme na loba c'est pas na kati ya ba loi tout ça mboka eza na problème sérieux tout ça na problème ya identité tout ça na problème ya terre na biso Kagame n'a pas avalé les mots Kagame poussé à bout à ebisi biso que azana posa ya mabele na biso akokata yango akenango na mboka na annexé na Rwanda. Pour nangai eloka liboso na koyebisa président de la République. Ce qui vraiment en a mes conscience, les cambo ezo tungisa bango.
il faut arrêter avec cette histoire d'élection. Même pour une année, il faut qu'on soit aux alliés président de la République, aux alliés garants de toutes les institutions. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est Kadima. C'est M. Kadima. Peu importe, à vie à bateau. Il y a Zali na destiné à plus de 100 millions de personnes dans ma boko na ye. Quand la vie, il y a 2-3 personnes, voilà. Parce que Kagame a sali biso chantage. A sali biso chantage nanine. Alors ça la pression intérieure pour distraire biso lobby. Oui, Kagame a piégé biso sur le plan intérieur. Alors ça la pression na katipé na libanda. Alors bi président Félix a alimenté ba FDLR pour conflit na est pour avoir prétexte ya ko ça l'élection té. Alors nous sommes tombés dans son piège. Toweli ko ça la ba enrôlement, toujours kene na ba élection mais mboka ezana désordre. En chef, un garant de la nation, il faut aller pour Nangaï. Il faut arrêter le processus électoral. Tout s'arrête. Batou au besoin de la vie, il y a distraire la population, il y a voilà, il y a trouble intérieur, il faut que tu aies bango paiement. Total, on a un cap et la sécurité. Mobiliser tous les moyens de l'État, moyens financiers, moyens militaires, moyens logistiques. Tout aussi, ça dit qu'on a bongo tout à la élection. Même ce que j'ai vu une année, même 2 années, ce n'est pas un problème. Mais le pays est en danger. C'est un cri d'alarme. Il faut que tout le monde ait l'élection. Et paiement. Parce qu'il y a des autres divisés. Mais ce sont des gens peut-être qui sont aussi utilisés de l'extérieur. Pression on est à nani. Tant que non élection et zala. Tant que élection ils ont coûté presque 1 milliard. 1 milliard on a sorti tout tient on a pesa batu biloko kolia. Nzala ikokita te. Donc pour yo en tout cas élection pour l'instant voilà, arrêter processus électoral même pour une année ou pour 2. Basali gouvernement d'union nationale. Bato balingi Congo bakota. O balingi Congo te bavana libala me bakanga munoko. Alors papa, tu commis vraiment na souka pour Moni TV eza ngonga. Ouais. Il y a timing et on y a souka yo kokoloba oyo peuple congolais encore retenir na passage non pour na que ezamba liboso membala souka te pour na to sala susu ba émission na plateau na motema ya kufungwa. Na zopsala appel plus na unité ya ba Congolais. Quelles que soient nos divergences, moto moko te soki ndako na ezo pela moto akotika ngo atia makala po alamba po azoka nzala. Eloko ya liboso akosala akokende koboma moto nanu ya ndako na ye à se sentir en sécurité bongo aluka solution ya kolia. Et puis ba africain baloba mokolo oya vandi amonaka mosika koleka elenge oyo azali ya kotelema likolo ya ngomba. Ça veut dire que les bidocs politiques, notre Félix national, oui, batumsu baloba fanatisme, batumsu baloba alingaka ye yango azoloba bongo, mais tozaka kana chance ya lelo naza mongbandi moto ya Équateur mongbandi soki nazolo bango tozo soutenir eteka attaque individu en tant que Félix Tshisekedi, en tant qu'institution ya liboso ya mboka. Il nous a largement prouvé. To bandaki na ye alobi bengi Kabila partenaire. Lelo akabona na Kabila. To lobi ke non ye azana complot na Kagame apesi contrat ya or na biso Rwanda rekoti na mboka. Lelo a suspendre tous les contrats. A nommé Kabila na place ya mokili mobimba na Nations Unies. Alobi ennemi ça la instabilité na mboka ezali Kagame. Il a nommé et il a poussé na dernier retranchement na ye Kagame a meki na M23 alobi il y aura pas de négociation ndenge ezali wana soko za congolais otiki mandoki ozongi na civil okokota na armée te. Et c'est ce qui a poussé Kagame lelo 25 ans après pa yebisa biso pasi na ya motema ke il faut akata mabele na Congo bandeko. Bakolakisa biso susu bolingo ya mboka yango ndenge nini alebi swingai président akolakisa biso susu ndenge nini ki alingi mboka. Voilà donc chers amis bandeko ba Congolais na mwa ngamoke yango na lobi boye soki ata olingaka président Félix Tembe olingaka Congo
pona unité ya mboka, pona ko sauver mboka, to terre nano ba divergence. To komi converger derrière. Aujourd'hui, au Matao Kita, c'est lui le président de la République. Tout passe par lui. To Kita, to Sangana. Na makasi, oh, d'accord, mayembaga, na lisanga, na bokasi, pe na boyokani, nde tokolonga. Donc il faut to lo balilo ba moko pour que Congo essaie quoi, Congo ebika, oh, ba koko ba tikela biso, to tika yango pe na bana na biso na ba bana ya bana na biso. Voilà. Donc bandeko balandi bino moko boyoki oyo ndeko Ignace Zélé oali patriote ya première heure. Donc azo sala partie ya jeunesse oyo et boy buzoba ba boy ba distraction na ba bêtise inutile alingaka na ma TVT bo découvrir rien ana ebele ya koloba et boko yeba makambo oyo azana na kati na e kaka na émission ya motema ya kofunga momo na émission motema ya kofunga à cœur ouvert mais en tout cas ndeko Géry a pesi biso plateau na ye il y a Ophélie en tant que patriote et la contribution na ye pour que mboka et ça ezwa éveil. Alors la jeunesse tala émission na bino yango il faut motonyoso il faut te to sengi na bino bolanda ka émission à chaque fois lelo to lobeli makamba politique. Voilà très cher téléspectateur bandeko bino su bolanda ki émission na biso lelo elle a qui ndeko Ignace Zélé oali combattant la première heure, donc génération Oba Boy bêtise Oba Boy Buzoba, Oza émission Moave patriotique, émission Oyo, Eza pour na bisonyo sur na motema ngofungwama. Ah makambo bomba ezate. So na kanda bimisa kanda no mena nenga bien. Na nenga ko singa te loba makambo bato ba kozana maele na kati ya mutu na yo. Vraiment émission Oyo za ki pona ndeko H honorable Jean Moutala na Londres. Vienanga Chikito Mouchachino, émission qui pour Lucien Ngando, émission Oizaki pour Martin Sali, il y a président RCK, na mama qui panvita, émission Oyo, Ezaki pour Papicho Chamala, Oali, Ndekonabiso, il y a Congo Fort, émission Oyo qui pour Mama Esther Mukuna, service traiteur La Bonne Bouffe, émission Oizaki pour Pasteur Adela Nsonso, Oazali Mokambi Munene, il y a cellule Moko. Na kati ba cellule il y a église la louange où il y a docteur pasteur Galasi vraiment papa Musala Kitoko batu bandimi bokile ndima po makamanzambe tango sala maka et mona na misu batu bamona ba trace ya likamanzambe mais yoza na lo boko nzambe likolo na yo bande ko ngai émission oyo ezoleka ndenge na sabino na Cléboa original Cléboa original pena Allegra TV ozali chaîne na bino bokende ko s'abonner kuna po to sala musala lolenge esengeli po bino mo botala ba nombre d'abonnés wana eza niveau na ngate boko misanga na niveau na ngai bo partager émission bo zoya malamu bo kabola yango mo kilipe yeba ke Géry Mukuna azala rapé mo kilipe yeba pe ke non bande ko balinga Géry Mukuna bana Cléboa Nyonso, donc les amis de César Ngadi Mbote Nabino et pas Iboali, donc Chai Mukenge Chai Mbote Théâtre et pas aux Aline de Konangai, que Dieu bénisse les Congo, que Dieu bénisse le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qui fait partie, il y a Motema Nabiso, Aza Loboko Makolo, Nyonso Abiso, Oabengi, un frère de sang, Eza Makila, de Yalika Mamboka. To soutenir mboka na biso, to soutenir bakonzi na biso pour mboka ekene liboso. Nzambe a bénir a pambola Congo, Nzambe a pambola ba congolais nyonso bisika nsubo ali to kutani mbala sima pona ko beta lisusu solo na motema ya kofungwama. Que Dieu vous bénisse. Cléboa